Toyebi Sarabino tout le temps que non, machine ya politique et sali ide. Kuna patient Saïd ya tout bela rata salini. Alodinga na zana ngai no. Muto abandaki ko sala makambo nyonso Joseph Kabila, Jeannette Kabila na Zoé Kabila misuma fort. IDPS viva. Chers compatriotes, ezali déplorable. Ya que non bongo ya Ofida na Ojefrem et bandaki okende na mboka ya ta. Mais pas seulement ça, na tongo a plusieurs révélations. Passeport congolais et bandaki ko salema na mboka ya Rwanda. Parce que à l'époque oyoba Afdel Bakotaka Mobutu Akimi baibaki serveur central ya identification. Alors yangona bakamataki ba Rwanda ebele bapesi bango bakombo ya bakasaya ya kombo ya bato bandundu na kombo ya bato Équateur. Awa vérité ya banarate salinine. Tolo bato te. To pensa te. Actuel général oyo ba nommé na maison militaire kombo na ye Frank Tumba Diamunda. Il est best viva. Pona nini ba cheona eza po banda nan ko contrôler. Ba dépôt ya ba arme nyonso na République démocratique du Congo. Ba identifier minduki nyonso. Ba yeba tozali na combien de bata? Tozana na combien de jeux? Yo komaki général. Pour comme général, il faut au bout. Le 25 septembre, convocation na des anciens ministres de la République démocratique du Congo. Il s'agit bel et bien de Mata Tampogno Adolphe Mouzi. Bancarisation, 8 ans de pillage. IDPS viva. Bande de criminels économiques. Mais c'est Adolphe Mouzi tout. Mata Tampogno, les anciens premiers ministres pillaient au moins plus de 400 milliards 900 de francs Congo mensuellement. Oyo babandaki ko détourner. Mbongo wana e bandaki ko kende wa. Tombola. Deuxièmement, il faut yeba que non. Dossier oyo ya Patient Saïba bato ebele bakokwe. Parce que Patient Saïba azali beau frère. Abala mwana ya Nemi Mwila yango omoni FCC bakomi en panique. Lelo ba juge oyo bazana dossier wana ba beleli balancer cri d'alarme parce que bazo recevoir ba menace ba appel ya menace de mort. Nous chef de l'État à garantir bango sécurité ande parce que na kati ya dossier wana batu ebele bakokwe. Tozana 2016 Kabila akena niveau ya Tanzanie a inauguré soi-disant fondation Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo. Tozalina le 16 octobre a inauguré immeuble Oyo Ezo Kouté. Voilà, il y a 412 millions de dollars. Wana nyonso mbongo ya RDC et bandaki okende Tanzanie ezo soit prise en charge ya ba militaire na ba police ya Tanzanie na ba police ya Rwanda na ba soda ya Rwanda. Wana mbongo na biso ya contribuable congolais et puis si fois chikanda makasi yango bomona ki Kabila jour wana akeyiba kutana naye service ya protocole ba yebise papa bima libanda toka hi ya vambe tombola loboko kanga Soso, never saw one of us take plus Bazali. Tina Bato says, I'm petit banga, te bete below one. Dosana Yodiker, Menalimbi Sola Tundo, was a moto. Même PG plus as the last seki. IDPS viva! Viva! Parti au pouvoir, viva! Viva! Fatime! Tolobate! Kabila Bilia qui est Biko! Tombola Loboko Gangaba! Alors, on va comprendre à la une de ce matin, mais c'est Antonio Tajani, Oyo Alaka, ancien président du Parlement européen. IDPS viva! Viva! Tolobate! Non mais c'est Maurice Sansoli,
Oyo Azali actuel président ya Union Euro. Basengi va créer tribunal. Yako enquêter sur ba crime nyonso contre l'humanité. IDPS FIFA. Dilia ki bango biko. Mais en entendant réseau ya internet na kingakati bakata basali nini. Mais avant toko tatoso bandana nous na nomination ya mukolo ya lo. Mukolo ya lo chef de l'état anomaka chef ya maison civile ya maison militaire te asali nini. Déclaration na ye sala kini. Toloba te. IDPS FIFA. La muka FCC bako tuna ngulu aboya rata asali nini. Alobi tuna même alobi na bango nini. IDPS FIFA. Parti au pouvoir FIFA. Politique comme elle est. Awa siko yoka fongola matoi oyo. Toyebi sarabino tout le temps que non machine ya politique ezali IDPS. Kuna patience saidi ya tubela rata salini. Alodinga nazana ngai no. Muto abandaki kosala makambo nyonso Joseph Kabila, Jeannette Kabila na Zoé Kabila misumavo. IDPS FIFA. Chers compatriotes ezali déplorable. Ya kenon bongo ya Ofida na Ojefrem et bandaki okende na mboka ya ta. Mais pas seulement ça, na tongo wa plusieurs révélations. Passeport congolais et bandaki kosalema na mboka ya Rwanda. Parce que à l'époque oyoba Afdel Bakotaka Mobutu Akimi baibaki serveur central ya identification. Alors yangona bakamata ki ba Rwanda ebele bapesi bango bakombo ya bakasaya ya kombo ya bato bandundu na kombo ya bato Équateur. Awa vérité ya banarate sali nini. Toloba te. To pensa te. Fatime. De l'autre robimisa tokoloba nyo. IDPS FIFA. Awa siko yoka. Nomination au sein de la maison militaire FARDC en République démocratique du Congo. Le général Franck Tumba Biamunda qui remplace le général Jean-Claude Yav, un kabiliste Edison. IDPS FIFA. Selon l'actuel général de la maison militaire nommé par son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a juré d'identifier tous les bataillons militaires en République démocratique du Congo. IDPS FIFA. Politique est combien là? Fatime, il faut bailler bataillon. Actuel général, oyo ba nommé na maison militaire, kombo na ye Franck Tumba Biamunda. IDPS FIFA. Pona nini ba cheona eza po banda nanu ko contrôler. Ba dépôt ya ba arme nyonso na République démocratique du Congo. Ba identifier minduki nyonso. Ba yeba tozali na combien de bata? Tozali na combien de jeux? Yo komaki général. Pour comme général, il faut au bout. Nani a tchaki yoche. Tombola le woko gangaba. Mais pas seulement ça. Il faut pas identifier baka militaire il y a République démocratique du Congo. Parce que na kati ya baka bakomi côté ka ba mapangu. Okuta na kati ya kan bana ya ba 30 ans ba fandika kanakon. IDPS FIFA. D'où makambo na il faut ici. Tombola le woko gangaba. De janvier à décembre, na RDC et loko ekosalema etikala kosalema te. Awa Union européenne a le biboye. Kinshasa ekozala capitale diplomatique ya monde parce que ba grande personnalité, plus de 15 personnalités. Na Kinshasa awa on comprendre journal le soir. Yaba belge, balobini, toloba te. To pensa te. Le président Félix Tshisekedi surprend le monde entier avec sa diplomatie extraordinaire. IDPS FIFA. De janvier 2021 jusqu'en décembre 2021, il y aura des surprises et de grandes personnalités qui vont fouler leurs pieds sur le sol congolais.
Premièrement, UDPS viva. Le président de la République va recevoir le Saint-Père, le pape François, en République démocratique du Congo. Deuxièmement, Fachi va recevoir le majesté Prince Philippe de Belgique. UDPS viva. Na Congo, président Akoyamba Prince William. Na Congo, président Akoyamba Empereur. Ya Japon. Na Congo, véritable invité ya chef de l'État. Atikala Konyata na Afrique, Atikala Koya na RDC pour la toute première fois. Donald Trump, tchou. Na Congo, Akoya Kosala ni. Tombola Loboko Gangaba. Quatrièmement, Torozala na chancelière allemande. Angela Merkel. Na Congo, Tokozala na Ursula von der Leyen. Tokozala na Emmanuel Macron. Tokozala na Benjamin Netanyahu oyo azali premier ministre. Nyonso wana eza pona Union européenne na États-Unis d'Amérique baza na nouvelle politique pona Afrique. Mais mutu oyo il faut ajouer à pointer. Ezali Félix Antoine Tshisekedi Tshilo. Nous balobi boye partenariat. Il y a Union européenne na États-Unis d'Amérique. Et ça il y a demi-siècle. Okosa l'opposition Tchokole. Tombola Loboko Gangaba. Fatime. Awa on comprendre que non, ça soit l'obakini. J'ai vu l'esprit du père en fils. J'ai salué la détermination du président Félix. Tshisekedi a rétabli un état de droit et sa décision ferme contre le pillage des ressources de l'État. UDPS viva. Fachina tournaye à lobby, crime à mon côté et koleka inaperçu. Na République démocratique du Congo. Tombola Loboko Gangaba. Alors pour plus de précisions, au Somba journal au Kotanga, au Yokama Kambunyoso Oyo. Mais en attendant, le 25 septembre, convocation na des anciens ministres de la République démocratique du Congo. Il s'agit bel et bien de Mata Tampogno Adolphe Mouzi. Bancarisation, 8 ans de pillage. UDPS viva. Bande de criminels économiques. Mais c'est Adolphe Mouzitou. Mata Tampogno, les anciens premiers ministres, pillés au moins plus de 400 milliards, 900 de francs Congo. Mensuellement, oyo babandaki ko détourner. Mbongo wana e bandaki ko kende wa. Tombola Loboko Gangaba. Fatime. Awa siko yoka. Chers compatriotes, Patient Saïdi, oyo azali déjà ya Ojefrem Mazalinan. Premièrement, il faut yaba que non. Si on moni ne mi mulanya komi oteno, biso na fochi to signaki accord, biso bango 5 ans, biso 5 ans. Lukuta mune. Premièrement, programme ya chef de l'État na biso ezalaki que non a mobilisé budget il y a 86 milliards de dollars dans 10 ans. UDPS viva. Deuxièmement, il faut yaba que non. Dossier il y a Patient Saïba, batu ebele bakokwe. Parce que Patient Saïba azali beau frère. Abala mwana ya Nemi Mwila. Yango omoni FCC ba komi en panique. Lelo ba juge oyo bazana dossier wana ba beleli. Balancer cri d'alarme parce que bazo recevoir ba menace, ba appel ya menace de mort. Nous chef de l'État à garantir bango sécurité ande. Parce que na kati ya dossier wana batu ebele bakokwe. Tozali na 2016 toloba te. To panza te. Awa lelo toloba ki bien tokobimisa nyo. UDPS viva. Parti au pouvoir viva. Tozali na 2016 Kabila a un niveau à Tanzanie. A inauguré soi-disant fondation Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo. Tozalina le 16 octobre a inauguré immeuble Oyo Ezokute. Voilà, il y a 412 millions de dollars. Wana nyonso mbongo ya RDC et bandaki okende Tanzanie ezo soit prise en charge ya ba militaire na ba police ya Tanzanie na ba police ya Rwanda
na basoda ya Rwanda wana mbongo na biso ya contribuable congolais et puis si fachi kanda maka yango bomona ki Kabila jour wana akeiba kutana naye service ya protocole ba yebise papa bima libanda toka hi tu ya vambe tombola loboko kangaba IDPS FIFA. Deuxième révélation na dossier ya Patient Saïdi makambu ebimi toloba chers compatriotes ezali inacceptable. Kabila a signé na société Semlex oyo ya Belgique concernant impression ya ba passeport alors que les artistes moko belge on a kotanga kombo na yete pour na éviter ba problème. Azali d'origine rwandaise, Azanzo Tomike. Il ne peut se vivre. Alors, Babeta Batch, Bakei na société wana, tina niveau ya Rwanda. Chers compatriotes, passeport na biso congolais, et bandaki kosalema na Rwanda. Na hôtel de monnaie ya Rwanda. Yango wana passeport na biso, ezalaki passeport oyo ezalaki na cher makasi na monde mobile. Il ne peut se vivre. Na minute oyo contrat wana bakata rangote basalini. Alors que na mbongo ya passeport, $250 américains, famille Kabila, clan Kabila babandaki ko bénéficier na 75%. 15% ezokotana na RDC. Yango wana boyoki fachi alobi na ba inspecteur ya finance. Tous les ministres ya affaires étrangères, balekana na RDC, na étape ya Kabila, entre autres Chao Kitou, Raymond Chiba, il faut basa la bango audit, mbongo wana ebandaki ko kende wa, bolukaki état de droit yango, tolo bate, il ne passe viva, Fachiba, balukaki yango bakosilisa ya, awa chefudi matata lobi alingaki akima. Oh, accueilli un qui ne se faire soigner. Akoma boye, petit moro ya mukasa amkusebo ya mwasi. Nalula soki nani wana. Jina, il ne peut se vivre. Akota na avion boye, amoni matata mponyo abambi journal na mi. Atuni matata mponyo jambo ye. Okay iwa. O minenda kwenda ebise na malembe tulu. Kitana. Politique ekonyele. Tombola na boko ngaba. Viva! Bina bo commissaire qui biso hôpital du Senga. Bokende kuna ozwa tre. Il fait se viva. Okomi kokima ozo kende wa. Yango boyoki matata mponya lobi toboyi politique ya chasse aux sorciers. Mutu azosa la politique ya chasse aux sorciers azali. Yo bandaki koloba au saisir ba inspecteur ya finance. Olobi basa la enquête na Bukangalo. Ya bulaki théâtre mais ozokande filme ba. Il peut se vivre. Na minute oyo okolela yo nana. Fachi alobi bien. Crime atteint moko contre l'humanité et koleka inaperçu dans la République démocratique du Congo. Alors siko yo kandenge carte zo betama. Mois de septembre, ils ont mois y a ba enjeu nyonso. Alors qu'en septembre awa, ils ont rentré y a Conseil y a Nations Unies. Na septembre awa, ils ont rentré y a Union européenne. Yango boyoki, président y a Parlement européen, mais c'est sans solo. Alobi boy, il ne peut se vivre. Place na ko chitele. Alobi attaque mon côté tokole kisayango inaperçu. Bon réveil à tous. Bienvenue sur notre page PPL News. À la une de ce matin, le Parlement européen recommande à tous les États membres du Conseil de sécurité et l'Union européenne en général de soutenir la création de tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo pour enquêter sur tout le crime contre l'humanité. Alors que un minute aux Nations Unies va brandir rapport au Tobengi Yamamping. Il ne peut se vivre. Rapport wana eza ya 82 pages. Chers combattants, ba crime nyonso oyo Kabila a posa. Ezali naka. Alors ceux qui osent na posa ya rapport Yamamping, oko contacter na plus 243 89 784 33 42. Na continue de la yo yango. Alors pona lelo abou Merci beaucoup. Ok, Maman Charlotte.